epesi pasi pe mawa, epesi pasi mingi na motema, epesi pasi bandeko na nga kolala kolamuka na sango ya pasi, kolala kolamuka na sango ya mawa, kolala kolamuka na sango moko ezosala pasi mingi na motema. Na bandi ebele ya bato bandeko na nga bayokaki deja histoire, bayokaki sango ya ndeko na biso ya mwasi oyo akufaki na aéroport ya Njili, kande boyebi bandeko na nga makambo ezali makambo ya mikete, makambo ya minene ezokamwisa bato ebele, bato bazomituna eza ndenge nini esalamaki, ndenge nini esali nini, pourquoi akufaki nini. Bandeko na nga kande boyebi mama Etoiline Ines TV aza mutu moko alalaka te, soki matière ezali, soki matière eye, de mon côté na kolala te, na ko préférer toujours na ya kopanza nteke ka ndenge na misani nanga kopanza nteke na ndenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Etoiline Ines TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko na nga ka ndenge toyebisaka bino soki dossier ezali tokoya, soki dossier ezali te tokoya te. Toyaka toujours soki tomoni ke ya koloba ezali, ya kobetela sete ezali, ya kosolola ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours na lombangu na ndenge moko ya somo. Bandeko na nga avant na ya kokota na mozindo ya dossier oyo, avant na ya kokota na dossier ya situation oyo, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. La famille toyaki kolala tolamuki ka boye na makambo, toyaki kolala tolamuki ka boye na sango ya pasi, toyaki kolala tolamuki ka boye na sango ya mawa, toyaki kolala tolamuki ka boye na sango ya kosala pasi mingi na motema. Déjà pona biso ba congolais ebela ba congolais biso nyonso tozalaka kaka soki eza voyage ya poto. La plupart surtout ya ba congolais tozalaka toujours excité. Omona mutu mosusu akolala te, butu mobimba azolala te, makanisi na ye nyonso eza kaka keno dans 2 jours nazo voyager, dans 3 jours nazo voyager, dans 4 jours nazo voyager. Ezalaka vraiment kosepela ya makasi, ezalaka toujours esengo ya makasi. Sikoko ya komona ndeko na biso ya mwasi ifalaki a voyager. Eye kosala ke à 1h du matin akendaki voyage na ye ezalaki 5h. 1h wana aye ko se retrouver déjà, il fallait bakota déjà na aéroport kane boyebi ba makambo il faut ba checker ba sala boye malamu ozala kuna avant. Alors eyaki ko sala que non akomaki na ye ba 1h ba landela makambo nyonso ka ndenge ezalaka bandeko na ngai. Koya kovanda ka boye avant voyage na ye ndeko na biso ya mwasi ayaki kokweya. Ayaki kokwea wana basi meki na ba façon nyonso ke no apema alamuka mais eyaki kosimba te. Eyaki kosimba te ba mema ye boye na hôpital wana bayaki ko déclarer ke non aza ya kokufa. Mutu abimi na ye epa na bango mobimba akende kosala voyage kutu ata na Congo abimi te, ezalaka ta te ke non mutu peut-être bamataki na avion kokitaka azokita na poto azokitaka na avion bongo akwei akufi mais ata avion atikala kokota ngo te.
na kokweya yango ezaka boye osolola na yo ovandi na yo ozofina telefone na yo ozosolola ozotala mpe bato baoseka yo mpe aire mosusu okoti na bamakambo na bango ya koseka bino nyonso bobandi koseka ediku toya kovanda ka boye mutu akweyi kokweya wana akweyaki na kokufa mbala moko bamema ye na hôpital mutu aza deja ya kokufa mutu azopema te la famille ezosala pasi na motema mituna eye ebele tomoni bandeko na biso mosusu bazoloba keno awa ye azalaki na babangi amelaki babangi yango babangi oyo amelaki dose ezalaki ebele yango eyaki kosala keno aya kokufa kande boyoka bato mosusu mpe balobi te abandaki kobela wana nde bakisi amelaki peut-être bakisi wana nde ebomisaki ye eza na bato mosusu balobi o eza poison bakamaradi na ye comme bayebaki keno azosala poison e azovoyage plutôt yango bakamaradi na ye bayaki kotiela ye poison bato mosusu bandeko na nga baoloba oyo nyonso basengeli koloba don na liwa ya ndeko na biso ya mwasi oyo liwa na ye bandeko na nga eye penza kosala mwa nzoto malili na communauté congolaise na ndenge moko ya somo année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya allemagne mpe angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix la famille quand de toyebsaka bino batela santé soki okobatela santé te motu moko te akotikala kobatela santé na yo te eza toujours ya motu ya la famille eza toujours ya malamu en tant que motu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya komibatela. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille gavcare ayeli bino ba solution ya malamu gavcare ayeli bino ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o baza na problème ya mabota ezotungisaka bino bobenga gavcare na lombangu akoya kosunga bino na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu penza mingi makasi. Voilà. La famille tozonga na makambo o tobeta lisolo tozonga na situation tozonga na dossier tozonga na circonstance liwa ya ndeko na biso congolaise o ya kufaki na aéroport ya Njili ndeko na biso ya mwasi abande kokende poto ka ndenge na uti koyebisa bino awa bato baoloba ebele ya makambo ezolobama mais eloko ka o nga na lingaki na ya kosalela mwa analyse eza que s'il vous plaît la famille mokili ekomi mabe mokili penza ekomi mabe tango toolobaka mokili ekomi mabe bandeko na ngai mokili ekomi mabe ebele ya bato bazozwaka makambo mosusu ala légère bato mosusu baoyebaka te ngana okamwaka soki lelo tokomi komona bato chaque fois bazokufaka l'occasion de quelque chose omoni ka mutu alalaki alamuki mutu akufi eya kote ya kabiso
bamakambo na Congo na biso ezosalema makasi soki lelo toye kobeta lisolo ya ndeko na biso oyo c'est parce que ayaki kokufa na aéroport ya Njili eyaki kosala mbutu ya makasi yango bomoni makambo oyo ekomi kokota tina ba réseaux sociaux mais en réalité la famille bato ebele baza kokufa ka boye oyebi ke oza na voyage ozo voyageaka kangaka munoko zalaka kimia eza na batu mosusu oyo tobengaka bakamarade yo kobenga ye camarade okonsideraka ye camarade ya vie na yo me ye azalaka na ye ennemi ya vie na yo sanki oyeba eza na batu oyo biso todeklara toprononsa keno bakamarade me na suka ka batu wana nde baboma biso ezalaka bongo alors tozalaka keba. Moi je me rappelle eza na ndeko na biso moko ya mwasi ndeko wana babetelanga lisolo la famille nalingaki kutuna lekisango na beémission mais malheureusement natikala kolekisango te nazalaki na tante babengaki famille wana nde ebenga ndeko wana azalaki na Afrique du Sud abandaki kovivre na Afrique du Sud epai ya leki na bango tango azovivre kuna epai ya leki na bango ayaki kozwa mobali ya poto mobali aza na poto mobali alobi nga nalingi nabala yo ti mobali abima poto ayaki kotala mwasi na Afrique du Sud balinganaki penza na bolingo nyonso ya solo ti mobali aye kozonga mobali ayebisi mwasi comme ça il faut na doter totinda bongo ko bafamille na biso eza na kin bafamille na biso balia bambongo ya dot mwasi alobi pas de problème mobali aye koyebisa famille na bango eke na ndako na famille ya mwasi pe bake badotele ye azalaki na Afrique du Sud sikoyo eye kosala que non il fallait azonga pour na voyage parce que ko voyager directement en Afrique du Sud et bande ko simba te alors meilleure solution ezalaki ke azonga na Congo à partir à Congo nde akende poto eye kosala aye kozonga na kini tango aye kozonga na kini wana asali na kosala commune civile na représentant ya mobali basali civile na bango bien passeport na ye bimi visa na ye eye kobima sikoa préparer voyage dans une semaine quand dans une semaine wana ayoki ka mutu ebelti ye mutu kaka na mutu kaka mela mwa bakisi kande tozalaka mwa kisi komeli mutu etiki yo ya ameli rien jour mosusu alalaka boye atikala kolamuka te nde kokufa akufaki nde baye kokota sur le plan spirituel baye comprendre ke babomaki année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. Voilà. Na bandi ebela bato touti kolanda makambo ya gavker eza makambo oyo etali makambo ya santé kande na banda oloba sista wana tango aye kokota sur le plan spirituel nde place ayaki comprendre que e famille ya sista wana ya ndeko wana parce que ye ndeko wana akufa
nde place ayaki bayaki famille ko comprendre que c'était des histoires spirituelles. Alors yango na ye kosenga na bandeko na biso oza na voyage ozokenda kata bakamaradi bayeba ka ndenge bozalaka na ndako na bino ka ndenge bisika yo ovandaka soki eza epai na bino oza na bandeko na yo na ndako ata kutu o grande sœur na nga kotikala kobeta ata lisolo te grande sœur na nga asi abala parce que yo koyebetela grande sœur na yo lisolo mosusu ye mpe akobetela mobali na ye soki aza na bakamaradi na ye surtout mibali oyo bamelaka masanga omona mosusu ye mpe na bakamaradi na ye abeti mpe lisolo ke semeki na nga azokende bisika boye eye kolukela yo makambo yango bandeko na nga tozalaka keba ntango kovoyage omoni ke okomi nde ye kobenga bato kotindela bato bamessage ke non naza lisusu na Congo te na voyageur Congo na biso ekomi na motema mabe kindoki ya Congo na biso eza kindoki ya jalousie emona bato nyonso bazala bapauvre wana nde kindoki ya bakongole tomonaka kindoki ya mindele eza kindoki moko ezolinga bato baavance bosala makambo ya minene ya malonga me kindoki ya Congo na biso mama abota yo aza ndoki papa abota yo aza ndoki olie bango basala keno ozala na vie ya malonga bango nde bazofaire souffrir yo ozwaka misala te obotaka te obala te likolo nango bango balingi bango baokangela yo mabota likolo nango bango kaka sikoyo kobotela biso bakoko mokolo nini me bango moko baokangelaka yo mabota bango moko baokangelaka yo libala obala te me bango moko bakobanda oyebisa yo keno oumele sala obala bango moko bazokangelaka yo misala me likolo nango bango moko baosenga yo opesaka bango bambongo yango kindoki ya Kongo na biso alors tozalaka keba bandeko na nga ndeko na biso oyo akufaki eza te ke amelaki bimelamela te eza kaka kindoki bato ya mitema mabe nde babomi ndeko wana bato ya mitema ya mabe nde babomi ndeko wana ezosalaka pasi bandeko na ngai yango ka ya moke mama Etoiline Ines TV alingaki aya kopartage na bino ka ndenge une façon aussi ya koya kosensibiliser bino keno botelema na baprière via lelo na distraction ekosimba te ata moke te voilà suka na biso yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine ciao.